En monde 4G, version 2019. Motune Alelo, Ezali Nini, Boulanda. Bibliothèque. Ezali mutu oyo asalaka ba Bible, to mutu oyo atangaka Bible mingi mingi. Bibliothèque. Bibliothèque. Ya mutu asala ba Bible. Mutu asala ba Bible. Mutu asala ba Bible. Bibliothèque. Ezali mutu oyo asalaka ba Bible, to mutu oyo atangaka Bible mingi mingi. Bibliothèque yazika kubateka ba livre. Olobi? Yazika kubateka ba Roma makasi. Yazika kubateka ba Bible. Esika basala ni bateka ba Bible. Bibliothèque. Ezali mutu oyo asalaka ba Bible, to mutu oyo atangaka Bible mingi mingi. Bibliothèque ya place ya bomba la Bible. Olobi? Place ya bomba la Bible. Roma makasi. Place o ba bomba la Bible. Bibliothèque. Ezali mutu oyo asalaka ba Bible, to mutu oyo atangaka Bible mingi mingi. Bibliothèque eza muto ya sala la Bible te, eza pe muto atanga la Bible mingi te. Bibliothèque c'est un endroit où ba garda ba livre, où batu ba koya ko sala recherche des étudiants n'importe qui ou alinga sala lecture na e, akoya na bibliothèque ko luka livre o azana ngoposa akozwa yango na bibliothèque ndi atanga. Voilà, ndeko Eli. Tolingi toeba bibliothèque. Ezali mutu oyo asalaka ba Bible, to mutu oyo atangaka Bible mingi mingi. Te bibliothèque ya mtatanga Bible mingi te, epeska batanga basala batanga ba Bible te. Bibliothèque esika ba Bible sala. Esika ba bomba ba Bible. Esika ba Bible fandaka. Esika ba Bible salaka. Yango ba benga bibliothèque. Bibliothèque. Ezali mutu oyo asalaka ba Bible, to mutu oyo atangaka Bible mingi mingi. Bibliothèque ezali mutu asala ba Bible. Olobi? Olobi? Bibliothèque ezali mutu ateka ba Bible. Roma makasi. Bibliothèque ezali mutu ateka ba Bible. Kini l'artiste bulu yeke please chikoto kana no bundite bulu yeke makambo bulu yeke boma bulu yeke boyale uke Bulu yeke plus original ya lelo côté la kibino na banda kubokanga ki bapanzi pe boseka ki ebele kasi kamata big na papier pose les sons bokanga pe bosimba yango malamu que bibliothèque ezali des places oyo ba bombaka pe bakendaka bongo ko consulter ba livre ba dictionnaire pe ba revue ya ndenge na ndenge yango nene ba bengi yango bibliothèque. Merci pour vous comprendre que to komi na suka ya présentation ya magazine na biso ya lelo kasi tozali bongo na ba page rose oyo. Joyeux anniversaire epai ya Madame Nelarute Kingolo ye abotama mokolo lelo kete nzamba zala na yo na bougie oyo bakisi na bomoi na yo Madame Nelarute Kingolo mwana ya papa Adolin Kingolo la valeur sur Pelisusu. Ba joyeux anniversaire epai ya bébé Christopher Malembe oyo akokisi 1 an mokolo lelo na bomoi na ye kete nzamba zala na yo bébé Christopher Malembe na bougie oyo bakisi. Tout ce qui ça va page rose pour nous souhaiter joyeux anniversaire et pas ya Versini Gonda yepe abotama mokolo lelo nzambe azala na yo na bougie oyo bakisi mokolo lelo na bomoi na yo ndeko Versini Gonda soki bosepela ki na édition lelo bopesa merci na Henriette Mfutila notable ya bana nyonso ya Kanluka yende akumbela ki yango kitoko avec impact na idéologie pe na sima ya caméra riche ngo udimanja abenda kingai bote po Kinshasa Brazzaville bolula ngai na banda kuna bino tolo bali susu nini
awa déjà pe ozuité. Est-ce que okobenga na bango to okokanga? To c'est la réponse à cour constitutionnelle po biso musalara kitoko. Tout le monde ni dimanche. Te Gulubo.